Bandeko, ngai mama Rosalie nazali koyebisa bino makambo ya solo. Omoni ndenge tozali kokende. Ndenge ba makambo ndenge tozali komema yango. Tozali nde kokende na ndenge ya désordre oyo kaka ete tozali kozwa chemin ya Sodome et Gomorre. Na kati ya Congo, sans que bato bayeba. Bandeko, pombo na désordre. Okomona soko omoni bako mbata ya Londres, bazali ko bunda ngulu. Leader na bango, ayebani te. Na Belgique pe, ndenge moko. Na Belgique kutu nde tala kutu lokola leader ayebani te. Bokechu premier akomi nde kolinga abima leader. Bino moko bozali komona kaka, Bokechu premier, moto ayebi kotanga te, ayebi kokoma te, eloko moko te. Tala komi kolinga siko kobima leader pe bato ya mayele o batanga. Bakoma soki alobi likambo bazwi babeteli malboko pona komona ete ignorance ya bakongolais. Tokei na France. Bakombata oyo ya France. Bakombata oyo ya France. Leader na bango ayebani te. Bazali kobunda kaka ngulu. Lobi atoyoki lisusu kuna pe na Afrique du Sud bakongolais bakomi kosala mobulu. Soko tuni bango leader na bango nani ayebani te. Donc bazali kobunda kaka putuku bandeko. Yangana tozali koloba bato ya mayele bomonaka mosika. Oyo bino bozali koloba ete bozali kobunda pona libération ya mboka te. Ezali libération ya mboka te, bozali nde ko préparer future rébellion na kati ya mboka. Po ekozala tango balobi ete Joseph Kabila azala te, bazwi bino nyonso basopi bino lokola bambinzo na Congo. Ba oyo bawuti Afrique du Sud bakoloba ete biso pe tobundaki. Il faut tozwa bokonzi. Ba oyo bazali na Paris balobi biso pe il faut tozwa bokonzi. Ba oyo pe baza na Bruxelles ndenge moko, ba oyo pe baza na Londres ndenge moko, ngwanda pe na bapeti na ye ndenge moko. Bomoni mobulu koko maneti ndenge tomonaka tango ya kala ya ba rebellion kuna Chombe abimi kote yo Patrice Emery Lumumba kote kuna Adula kote kuna boy. Donc nazali koyebisa bino ya solo bandeko. Soki penza biso ba congolais tozalaki sérieux na baliti nyonso ezosalama na poto. Il fallait leader moko kaka azala. Oyo ba congolais nyonso tu bayebaki ke tozali kobunda po lelo soki tozuli bokonzi tala moto tokotia na place yeyo. Mais jusqu'à présent moto ayebani te. Kutu ndenge ezali wana ngwanda ya kanisaka ete bato ndenge babundaka na désordre boye esalaka ekute esengo po yezelaka kaka ete baprépare le makambo nyonso tu soki occasion emonani aya kobimisa moto. Mais alors ke boule pe ya bakombatant bango baza kovize ngwanda kutu te po bango moko kutu balobaka ete tipo wana aza escroc balingaka kutu kosentir ye te. Yangana tozali koloba bakongolais olie ya kosala babétise oyo tozali kosala boye tosangisa mayele tokende kotonga mboka. Parce que babétise oyo tozali kosala lelo bandeko ezali mawa pe pasi. Tozali kolinga nde kotia mboka na biso na kati na dérive. Bandeko nayebisaki bino na ebandeli ete bakombata babotami lokola bambinzo na Paris, na Belgique ndenge moko, na Angleterre kutu na parlons pas, na Afrique du Sud pe bauti sus kobotama. Mais jusqu'à présent leader na ya bango azali koyeba na te baza kobunda kaka putuku po nini toyebi te soki bango bazali koluka nini po ete eloko bazali koluka pe yebani te bandeko. Alors sikoyo totunaki motuna, est-ce que makambo nyonso bakombatant bazali kosala ya kofinaka bato, ya kobetaka bato, ya koluka makambo ndenge na ndenge de gauche à droite, est-ce que ba diaspora congolaise oyo bavandi na Allemagne bango pe bazali koraisonne ndenge moko na bango? Est-ce que ba diaspora congolaise oyo bavandi en Allemagne bango pe bazali na idée ete basalaka groupe oyo ete bakendeke liboso ya bakamera bafingaka bato? Est-ce que ba diaspora congolaise oyo bavandi en Allemagne est-ce que bango pe bazali na esprit ete balekaka liboso ya kamera mpo bafingaka bakonzi ya Congo? Alors motuna etunami
mais sikoyo na tiki tango na babilili bandeko bolanda na babilili botala ndenge nini réaction ya ba diaspora congolaise oyo Allemagne makambo oyo balobi ebongo sima tokozongela émission na biso po totala makanisi ya ba congolais oyo bavandi na Allemagne na ba congolais oyo bavandi na bamboka mosusu ndenge tozali komona bakombe bata bazali kosala badésordre totala nanu différence wana soki ezali ndenge nini to bazali bango nyonso tu likanisi ndenge moko. Papa Botamba s'il vous plaît tiela biso babilili po ete toyoka nanu makanisi ya ba congolais oyo bavandi awa na Allemagne soki bango mpe bazali kaka na kati ya likanisi moko na bako mbata ya bamboka mosusu. S'il vous plaît Papa Botamba ba image. Il y a beaucoup d'images. Bonsoir. Lelo na émission na biso na thème na biso basé sur la culture. Culture na biso za pour le thème basé babi pour la musique nous bebisa mboka oyo ya biso. Mais tout ça na bande ko na biso tout ça na bango histoire ba meilleur zo bien olanda bango. Parce que moko na moko opesa avis na ye comme ça boyi ba kati na ye o ezali comme ça c'est qui bien comprendre. Quand na kati ya mutu ba pasi o mutu alingwa loba na kati na ye. Ce que tu dis, maman, la biso Nicole Lazare, Nikide, comme ça peut appeler sa vie, car on est obligé à la thème, la biso toujours. Bonsoir, maman. Bonsoir. Nga likamna roloba izanango mokuse. Je crois que biso nyonso toza awa toza ba congolais, ba congolaise. Mutu nyonso oyo aza penza na makila ya congolais na nzoto na ye. Je crois que likambo ya Congo, il faut et ça la passe d'une manière ou d'une autre. Pour malgré toza na mboka mupaya, toza na ba famille na biso bazakuna et tout. Donc mutunyo soyez dit que le Congo est malade, si pas mort. Donc yangwana tozo luka biso nyonso Congo ezala bien. Alors na circonstance oya lelo o tozo lo que vague yaba combattant ezali mouvement wana bon toyebi que ezali mais malheureusement il on a zo déplorer kaka ba combattant banini ba revendication na bango ndenge bazoloba eza penza valable mais malheureusement structure ezate na kati ya ba combattant ce que ezalaki que organisation moko ya bien ezali na kati ya organisation ba combattant donc eko sala penza bien moko makasi yangwana nangaki na lobaboui par exemple ba combattant balobi ba telemeli likambo ya musique na ebité culture eze loko moko eza important partout dans le monde. Donc, mutu o penza oyaza mayele, donc akolingate que culture est comme eloko moko morte. Donc, culture ils ont englobé makambo belé. Oui, le roi naza koloba, nazo mituna. Action yaba combattant. Donc, ezali action moko, il faut ezala organiser. Pour sikoyo, ata bango moko, il faut ba analyser. Tout le monde s'improvise maintenant combattant. Azoko lutter pour la masolo ya mboka ti eloko ebandaki na cause moko noble et koya ko suka nango na lisolo moko et va porter pe résultat moko efficacité yango na zoloba culture to boité que musique na biso so bozana eloko moko ya ko reprocher na musique na biso balobi la culture la musique adoucit les mœurs. Nous avons dit qu'ils ont adoucir sous les mœurs et comme il faut détruire les mœurs. Alors, il faut que ça, par exemple, ils ont ma proposition pour organiser, pour bénissa, l'artiste Nabiso, pour Solana Bango, au lieu il y a que passer na système, il y a une organisation brutale. Organisation brutale, boye, mbala moko bolobi, blocus, to sali boye, embargo, to sali boye, et tout. Il y a un artiste, botini bango na ba dérapage pour boyer la façon moko ya brutal artiste a évité nini ya sala a déraper a solita mususu bien te mais est-il que ngana zoloba action ya ba combattant ndenge bazo pesa ba cause na bango eza bien mutu moko te azana
na posa que Congo etikala kaka bongo et tout mon côté azo sepela ba violer ba sœur ba maman na biso na Congo mutu moko tazo sepela batu bala la kanzala bana bazolia te mutu moko tazo sepela santé eza bien te transport eza te mutu moko tazo sepela nango mais izande lisolo kene bande comme ça bazolo ba awa il faut koyeba ko structurer eloko nyonso ata to bana s'il te plaît na bien parti yo lobi wala yo lobi que non bali ko sula ba sula bali ko sula te mais tandis que bande machine bazolo bali no bali ba sula mais ba mission na bazolo boye ce qu'on place sur le bani. En tout cas à ma connaissance ndenge bon moko pe nazoka moi temps ya okota na internet nayebi que na passage à JB tangwayaki ba sola qui na JB ba combattant ba sola qui na ye ba expliquer ye action na bango et tout boye na boye ti na ndenge JB akendaki bon na passage ya wera na éviter ceux qui ba combattant ba solo ba benga ki wera ba solo la na ye ba expliquer ye et tout na éviter ceux qui ba benga ki ceux pas boya ki wana na yebi amote mais enga ko zala bien à chaque ndenge ba sala ki na JB bango sala mo pe na wera bongo que non voilà inviter artiste wana que non ozoni mo se produire en Europe pour ba mona ki pe programme na ye ndenge fala ki asa la tournée na ye merci mais en bref nous ba ni pour expliquer tenga na ngaki na lo bakaka que je suis pour la cause noble parce que en tant que congolaise naza pour la cause noble mais na lingi que action ya ba combattant et c'est structuré et ça la structuré nani responsable ya troupe à monana donc leader ya troupe à monana likambu eyebana mutu na makolo et s'organiser comme ça batu bazala pe na sima ba congolais nyonso bazala na sima nango pour to lingite ezala kaka que ovandi na ndaku na yo balobi ke non allez bima libanda kende ko panza ba instrument nini boy na boy okomi combattant non c'est pas ça balobi ke likambu ifezala bien structuré ezala pe na nenga désordre te ezala na nenga désordre te po wana e okoma donc à déplorer comme anarchie tozo boya anarchie na mboka tozo linga ketan to telemisa mboka biso batu tozo linga ordre ezala donc il faut to pesa moi exemple moko ya bien mutu soki tozo mona soki président o azana Congo actuellement soki kututé donc réalité zo mona na que azo vraiment azo sala eloko moko te o ezo sala ke mboka etombwama pour passer bazo sala eloko bazo mona ba makadam ezo sala ma ba ni so misala ezo sala ma oui c'est vrai que na o ezo loba bon naza sur nango te po batu bako le battant sous moi ça fait longtemps na ke Kinshasa te yango nazo loba pe que la réalité oui na yokaki yango nazo loba ke yango tout justement ba réalité o eza na Congo biso batu musu toza a na poto to telemelaka bato bazo ta Afrique te poto yebi pe ba réalité mususu o eza kuna te po balobi ke ba réalité o ezali kuna pas ezali côté musu bato balobi Kabila zo sala côté musu balobi Kabila zo sala te mais tozo lingande kaka démocratie wana oyo bazo tozo déclarer République démocratique du Congo ndenge moni siko tozo pesa ba vie na biso librement donc na Congo so pe ozala bongo et ozala pe eloko moko ya bien donc pays ezala penza démocratique mutu ayeba kopesa avis na ye et kosala bien culture tolingi yango musique tolingi yango eza eloko moko bien mais ba congolais toyeba kaka kozala en harmonie toyeba kosimba na pona mboka pe e bana kotelema poto otika pe mboka mo boyete po souffrance à Congo na zoloba ce n'est pas une fatalité. Donc Congo eza destiné eza mboka moko teke ba eza na carte wana ba pointa ngoke mboka wana bato ba kotikala ka ko souffrir. Ce n'est pas une fatalité. Donc il a qu'ici que au Congo les choses peuvent changer, les choses peuvent bouger et ça ne sera pas seulement à travers les musiciens que les choses changeront. Donc ezali que mutu na mutu faut porter pierre net au Congo. Ngana zolo bana ba congolais nyonso aza responsable na masolo oyo bazolo balelo président aza rwandais tant à côté qui na pouvoir
premier jour oyo akotaki na pouvoir na Congo boyebaka te kazaka rwandais botiki ye a gouverné pendant 10 ans na ki rwandais na ye kaka wana. Alors biso nyonso toza responsable. Donc biso toza responsable po ezaki kaka na premier jour rwandais azwaki pouvoir fallait totelemela yango na premier jour wana eza te ke lelo mpo na jibe efo ya kobeta were efo ya kobeta nde sikoyo